mokile kelama esali mami buhebele olelo ye banite esali babu. Boye bolamu balandi avant télévision na etando ya vuvamu télévision etando ya bonsomi pe bolamu sibanyo na pongi tobi ete tokutana ka biso na bino ngonga nyonso na tina ya kotalisa ka bino manaka na biso baindo na kati ya calendrier africain o ezali bongo bokoko na biso baindo totondi bino botondi pe topesi bino ba mbote tobi ete bozali penza ebele liboso bitando na tina kozela bongo manaka na bino to simba babuku na bikomeli na biso pona kokoma bomo mesano ete mokolo malelo kati na manaka na biso tozali bongo mokolo mankandu maminei kaka na sanza na biso ya zomi na misato utoli bokati na kokoba kasi bosukisi bopemi ya yambo ile kote o tusile kokote liko na biso ya sika ile ko ya mbangala isika wapi toli komona ba moi ezali penza ko bimba ndi toli ko senga na baboti pe na biso to milengela petolu kaka bongo komela katango nyonso mai isala kapenza ebele po ete ko garder lisusu étant de santé na biso et ko kozala bongo malamu po ete ba moi ezali déjà ko bima penza ya makasi to balisaka manaka na biso na manaka bapaya po ete bosusu la malonga et ko kabongo kozala lokola lelo na manaka bapaya tozali bongo dimanche le 29 août 2021 to balisaka yango po ete tozali nanu na kati ya transition kosala manaka bapaya detina utoko balisaka kasi po na biso baindo esengi penza to simbaka mingi penza manaka na biso na bino ba bozali na ino na mituna pe bankokoso bo contacter biso kana ba numéro zali affiché na etando na bino vom télévision boko zabia no pe ba ndimbola ya malamu lolenge nini penza manaka na biso ba indo ezalelaka matono mingi balandi ya vom télévision to suka biso na bino wana te pona kopesa bino manaka ya mokolo kasi tokoyaka lisusu kati ya mabota na bino na tina ya kotombela bambotama elamu epai ya bandeko na biso banso baye babota mibongo mokolo mwalelo bomo mesano totombeli na bayike bambotama elamu kimia mfumu kimbango ezalo kati ya mabota na bino kasi tokei bongo kotombela mbotama elamu epai ya nengwa midaki ilo bokasi ya kimia bango basela kobota mabongo mokolo malelo ya yato tombeli bino penza ba mbotama elamu tataka nisela bino nakobakisela bino mikolo ebele na kati ya bomo ina bino tobi ete lelo ezali na ngwa koyinda sima na biso ko bena pata vom télévision tokokoma wana na eteni ya ndaku na tina ya kosepela elongo na bino kasi makemba na wangila ezangate po wana nde Maintenant mingi balandi vom télévision to sepela ka elongo na bandeko nyonso bayi babota ibongo mokolo malelo na bino pe lisusu bayi na posa to yembela bino to sepela elongo na bino boko tsamanaka na bino avant 48 heures et ko komela biso pe to ko sepela elongo na bino tika to zongo na no kuna na eteni ya régie totala bonzenga bwa bino pe to yembela bino lelo mbotama na bino to sepela lelo mbotama na yo lelo mbotama na yo lelo mbotama na yo lelo mbotama na yo Tusibilina mbotama na yo lelo 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 Matondo mingi matondo lisusu balandi vom télévision bomo mesano na kati ya bisengo ya kosepela bambotama ya bandeko na biso bazali na bandako to bakisela bango lisusu kelelo pe mapamboli likolo ya kozala na bango totondi bino penza botondi toyebi ete yambo biso na bino kokabwana tozwaka moko ya baliteya na kati ya rubrique na biso ya vidéo du jour tolanda vidéo ona bokebi biso na bino tokutani na sima na yango tolanda
On la surnomme l'Alcatraz des virus, l'île la plus dangereuse d'Europe. En mer Baltique, des laboratoires ultra protégés sur environ 1 km de long et 400 mètres de large. Comment sont conservés ici des centaines de virus potentiellement mortels pour l'homme? Thomas Mettenleiter dirige ce centre de recherche hors norme. Il fait partie de la petite dizaine de personnes seulement autorisées à s'approcher des virus les plus dangereux, comme la rage ou la fièvre jaune. Exceptionnellement, il nous conduit au plus près des cuves de stockage. C'est à moins 181 degrés Celsius. Ici, on peut conserver les virus pendant des années, des décennies. C'est là qu'il y a les bacs de stockage, à des températures très basses. Mais je ne suis pas équipé pour les manipuler et je vais refermer très vite. On a des virus très pathogènes dans la zone encore plus protégée, comme la fièvre afteuse pour les animaux ou pour les humains, Ebola. Des cuves d'azote liquide soigneusement fermées. Le taux d'oxygène dans la pièce est mesuré en permanence pour détecter la moindre fuite et donner l'alerte. Des virus conservés ici pour être étudiés depuis 1910. L'île de Reims est le plus ancien centre de recherche en virologie au monde. Utilisé par les nazis pour des recherches sur les armes biologiques, l'Institut se concentre depuis sur la mise au point de vaccins, avec 450 employés et pas moins de 10 000 animaux. On a par exemple des sangliers. Et là, ce sont des alpagas qui produisent des anticorps très particuliers. Il n'y a pas d'autre possibilité que de tester sur des animaux pour avoir des résultats fiables. Les vaccins développés ici permettent de lutter notamment contre la peste porcine ou la rage du renard. Et voici l'animal qui propage le plus de maladies, le moustique. Et notamment cette espèce, le moustique tigre. Longtemps confiné aux zones tropicales, il est apparu en France et en Allemagne il y a quelques années. Il peut potentiellement transmettre la dengue, Zika ou le chikungunya. Le virus se répand partout dans le moustique, jusque dans les glandes salivaires. Et à la prochaine piqûre, le virus pourra être transmis par la salive à la personne qui se fait piquer. Cette équipe mène donc des tests génétiques, là aussi très sensibles, sur l'ADN des virus eux-mêmes. Matondo mingi bandeko balandi ya Vomo Télévision ya solo turubaka na eleko oyo nisonga nzela mfumu kosuki ya muzana pana na Angola muzipoli ya maye mabomba ma ofumu kibango balakaka tango babisa kabiso ete loposo pembe balinga kabiso ti mingi ya makombasa ya kabiso izala kande pona ko boma biso bino moko bosili kolanda bomoni bipai o wa bibango moko ba créer kato ba salaka ba virus obaka kumbela biso a ekotaka na nzela ya ba vaccin bango deka basalaka yango isala makepai na biso te na ba moyen ya ko conserver yango ndenge nini ba bombaka yango pour et durer longtemps izali makambo ya lelo te bayindo tozwa bososoli yango soki balobi ete tozwa vaccin te tolanda mate ya nisonga nzila izana tina mingi po ete bango bamonaka déjà lobby matono mingi balandi ya Vomo Télévision toyebisaka bino na maman sto kotiela kabino ezala kande na tina kopesa bino mateya oyo ekokumbela bino boyebi bososoli okati ya mitu na bino okati ya babongo na bino po ete bokosa lisusu te pe tokoisa lisusu te na mitambo ya banguna totondi botondi na équipe technique mobimba Vomo Télévision baye bakosunga kabiso butu moi kokomela bino kitoko liboso bandako tosungamaki na tata kwa kuyakala maisha ilongo na tata Futila Mayunga pour la nini tata Ntimba les superlatifs absolus elongo na kumunga la kuna eteni ya réalisation pe montage totondi bino penza botondi kimi ya mfumu kimbangu okati ya mabota na bino nkandu elamu na kuma mfumu kimbangu. Utamokile kelama, usalima mibu hebele, olelo ye banite.